moi non fois a elio diplôme ya nenga a yebi ko sala ngona mibali et puis aza l'aise masolo e koko matina niveau ya ok na chantier okitisi pe caleçon osuki wana pe tozo simba ngoyo moko kotisango est-ce qu'il y a un sens masolo e il y a des fois tant soupe baleki na bino balali nzala po bafutela bino minerval masolo e ya bana ya ba niveau na biso ya tozanga possibilité bake na ba chantier o ya zui mwasi moko mibale o ya zui ya ye akangi na mire na ebisio masolo e ba musicien ba viola ba kanga bango ba kota ba prison bo combien de fois ba école bana ba okesa ba buzoba na kata ba école masolo e pourquoi parce que bokola na famille mobo ezake bozana ngote alors faut que c'est donné na kata chantier baninga no mibana basanganelo mibale poyo zambongo asomba android masolo e osuki pe bon to bingana okena ngona niveau ya likolo obito fo bazala de ozo simba kote kuna bazo sala masolo e réputation nini oyo kotikala nango lokwa mwana ba parents na ba yebi koza mwana bébé na kata ndako nzoka yo libando zakade aya ovimbisa mapapu do kolisa ango masolo e ona mususu tango batieli balobi ale bombo na ebiso nde azo bombo penza kana sika ko kitoko na munoko nanda ko bino bébé ba kotuna pe je ne vais pas venir ça Mbote na bandeko balandela biso nyonso ya Karine Amadou TV na pesi bino bambote ebele vraiment donc bonne journée na batu nyonso biso to lingaka bino yango to sala bino musala donc tout ça juste une information par rapport ya makam ozole kana kata mboka na biso ça fait vraiment trop mal mais to za na moyen au sala te parce que biso nyonso to za na éducation mon côté donc dans le baka chaque fois que ceux qui mutu za na mal éduqué soit mutu à 8 ans, à son éducation, c'est un peu difficile de comprendre ma camoufle. Donc, to commenter vraiment vidéo na biso, to liker et que ça la biso bien makasi. Bonjour à tous les abeilles. Na pesi bino bambote belé et na pesi batunyo so vraiment bambote belé so landa biso vraiment na Karine Amadou TV et bon continuer ko s'abonner massivement, bo s'abonner vraiment massivement. Lelo na memeli bino mingi sujet ya bana biso ya 6e o lelo to mo benga 4e humanité. Donc bana 6e humanité to bando benga kala et komi 4e humanité. Donc bana 4e humanité awa na Kinshasa ils a vraiment pas si par rapport ya bana biso o basali d'état. Ça fait trop mal et natala ki ba vidéo mususu lobi isalinga pasi. Isalinga vraiment pasi makasi biso batoboti bana basi na bana mibali. Ça fait trop mal. Batu mususu ba kondana ba parents. Enfin d'abord banjolo ba parents banana. Ba parents ya bana wana. Ba parents ya bana wana. Papa nini na mama nini o abotaka mwana epo a éduquer mabe. En tout cas vraiment beaucoup commenter nga on a ba commentaire. Papa nini asali makasi asangani na mama ba komi ba sali mwana. Papa lobi mwana nga o azana éducation mabe. Mama lobi mwana nga o foza na éducation mabe. Papa nini na kati ya Kinshasa toza vraiment na ba difficulté ya makasi. Mais ce qui mwana muto kangi motema tangisi mwana tina 6e humanité lelo to benga 4e humanité. En tout cas il faut que la mwandambo mawa. Ezala bana biso ya basi ezala bana biso ya mibali. Ce qui me fait trop mal eza ya ke ya komona bana bo sisi diplôme d'état. Bo silisi na bino diplôme d'état. Bo sisi bo bité. Comme to sisi diplôme d'état examen à 4 jours en fait. Ba sisi examen à 4 jours babi comme to silisi to ke sisa ba sentiment nyonso o ya mokili ça fait peur.
Ça nous fait très peur. Netinga moi na comme na 6e T nazo banga ya ko sakana te. Mais tellement que nzamba batela ka abatela. Ça fait trop peur. Ya komona bana wana babimi basangani bakila bandako eza ba chantier en fait. Ba o wana ba o ba ya bana ya ba niveau na biso ya tozanga possibilité. Bakena ba chantier o ya zu mwasi moko mibale o ya zu ya ye akangi na mire na ebisio moya ko tia ba vidéo wana ezate parce que ba ko bloquer biso site. Ça fait trop mal na bana na biso ya lelo. Effort parents na wa sala ki po futelo minerval oyebité. Moi to tanga pe kombo école ngo ezate potango tanga kombo école ngo ya na kitambo. Bana basangani wakeboye kopesa ka ba parents na bino pasi pona nini bayaya pona nini bozo sa makambo aboye. So oza 18 ans, oui, oza majeur, mais il faut y bandeni au vivre. Et là, bana musu wazu ba diplôme d'état, bana ba 17 ans, bana ba 16 ans, bana musu wazu ba diplôme d'état. Tant que diplôme d'état na âge à 16 ans, ton âge à 17 ans, na commis majeur, t'es. Koko matina niveau ok na chantier, okiti si pe caleçon. Osuki wana pe tozo simba ngoyo moko kotisa ngo. Est-ce qu'il y a un sens? Osuki pe bon to binga na okena ngona niveau likolo obito fo bazala de ozo simba kote kuna bazo sala ozo simba kote kuna bazo sala na ba age na bino bo sa makambo o ba mikolo basalaka tango osa ndengwana eza pona opesa ba parents na bino pasi et puis tango sali ndengwana papa na ona mama no ba yebite e ba vandika bo ba moni vidéo et puis yo mwana tango osa muninga no mwana ndengwana ozupe idée ke ba filmer biso na ba age bozana ngo est-ce que ça a sens? En tout cas ngai bangisinga makasi. Ça fait trop mal. En tout cas ba vidéo eza pena film à porno. Mais ce tobito tcha ba vidéo wana siko awa ba bloquer biso site. Est-ce qu'ils ont un sens comme ça moussatina niveau bayaya réseaux sociaux eza malamu mais eza pe mabe. Ba téléphone Android eza kitoko makasi mais eza pe mabe. Ba ko filmer boye au détour vie na yo mobimba. Vie na yo mobimbe baby tant vie na yo e beba. Yebsanga lobby réputation ni notikali nango réputation nini oyo kotikala nango lokwa mwana ba parents na ba yebi koza mwana bébé na kata ndako nzoka yo libando zakade aya ovimbisa mapapu do kolisa ango so comme place bato bazobi ngana ngati ngana kuto elote ba bimino na chantier liko nango. Ça fait trop mal maramsu koloba et ça passe. Dernièrement moi na mobo ya 5e humanité viola ki moi na ya l'école mo awa a viola ki moi na ya 2e primaire si je me trompe pas. Era viola ki moi na est-ce que ba parents na ye bazaki content? Et ça biso pasi makasi parce que tous ça ba parents soit tous ça ba parents tene tinga na télé ba vidéo na lubina butuna lela ki makasi ça fait trop mal parce que tous ça ba parents toi na choité et puis bana to landa ka bango pe na sima mkongote moi na za éducation na e papa na ona maman no waboto ba se sacrifier pour yo zala bien mais yo ça mambo e reçu ça batu mutema. Il y a des fois tant soupe balé qui la mino balali nzala pour ba futer la mino minerval. Nanu kutoke université te osama ba bonabi ke bana kishasa bo tala yango no lo balabino. Nanu kutoke université te osama ba bona université soko ozangwalima.
bino nde ba garçon bokina na université bo créer ba groupe boko mosa ba trouble na kata ba université parce que idée déjà ozo obimana muninga na kati ya chantier puis ozo o yebisi batu ba filmer yo pour o détruire réputation ya muninga no mwana mayele no ezaki nini oza ndoki oya otanga oamvuta ka baninga toni je sais que bana nyonso baka na identité moko te parce que muto kana ndenge façon abokolela mwana ye mais ça bana mususu o komisi azandoki ayo tanga na bana asangisi kindoki ne azuki ndoki na komi ko amvuter baninga na kati ya salle to benga ngo envoûtement to benga ngo sorcellerie inconscient to benga ngo sorcellerie conscient to benga ngo nini pourquoi bako koma na ba niveau wana atako tu se papa abino azaka na mbongo ngo atako tu se mama abino azasogi nani pourquoi na niveau wana pourquoi ko samusa muninga no mwana surtout biso bana basi soko sambwe sili vina we baby moi mobali kuto ata sambwe na ya yatanga za na mbongo na chembongo ne na poche abala moi cité abala ka moi muso olinge ka bongo bongo biso bana basi ko maka yo kuto te pardon yo te yo chantier yo na lingi yo te chantier pardon bima na vie na nga chantier ekozaka ndengo wana ta est-ce qu'ils en a sens il y a des fois vandi beaucoup mo mitula nzambe na comme ça moi na école ni OK na école nzambe école tamso OK na école to comme okima ba école la cité ozo banga ka ko bien na quartier ba kuluna ba condition na bita ke comme ça moi na école la quartier mabe tozo kima to comme ça bana na ba école bien nzoka ba école nga bien za pona sala bana baninga mabe par rapport à 8 ans ajoute pena temps se sacrifier makasi pona mwani baba nga minerval ya ke belete mais aka sacrifice ce ba parents ba ofutelo mo minerval parce que na ba parents msomo bana akuda mbongo ya osakana te mazo ata ofutela bana classe te mais yo papa no na maman no bazui temps ya ofutelo minerval récompense au monde il faut futa bango na 4 jours ya mwana récompense au monde il faut remercier ba yana ba leki na yo peut-être que bazo temps au sel ce devoir pourquoi parce que papa na azana temps au melo android té pourquoi parce que maman na yo ana mbongo au melo android té pourquoi parce que bokola na famille mo bo ezake bozana ngote alors faut que c'est donné na kati ya chantier baninga no mibana basanganelo mibale poyo zo mbongo so android le ballon tendresse dit binga joyeux anniversaire à elle ou allons-nous tozo ke wapi to komi wapi ozui no zemi ya mwa no mo ya 1 mois ba mususu ba senta ba mususu ba senta biso quartier pe chola ba fingo tazo bana zuizemi azuizemi te bo monte nenga komi akoyoka okangi mote moboti mwana wana bandi première deuxième troisième quatrième cinquième première secondaire deuxième secondaire troisième première humanité deuxième humanité troisième humanité quatrième humanité bah appellation ainsi échangée ils sont sous troisième humanité comme première humanité beaucoup mitina niveau wana moi no diplôme d'état au vandi ozela lobi na ozela mwana nga diplôme d'état na ozela mwana nga bozela bomona mwana nga ndenga ozwa otana suka mwana ngo olazwa aeli o diplôme à viol mwana no fazwa aeli o diplôme ya nenga ayebi ko sala ngona mibale et puis aza l'aise bano to mona ba bébé na bandako
Et ça m'a bêté, hein, maman, au couvent d'après vendu le premier mois, deuxième mois, après 6 mois, une année, au quel ça mois, nous, il va se la vierge. C'est ça m'a bêté. Il y a les sous-moutés. Oh, il faut traumatiser et traumatiser raté. Pour dire que n'est pas docteur, ça docteur qui font les mains, que le bataille, ok, c'est ok, pas docteur, bataille sur sa virginité. Bon, qui a soin? On a bataille sur sa infection et tout, bataille sur sa vierge. Ça fait du bien. Toti ke libana ba laisser aller makasi. Toti ke libana ba laisser aller makasi comme ka 21e siècle était. Et toi la 21e siècle lelo na sereye mwana ko silika. Bon ata siliki likolo ko ya. Obeti ete o petit ndeko bimate vana na ndako. Nathalie ba vidéo na lobi je me suis posé beaucoup de questions. Kota la bana wana bazangi lipate ya. Kota la bana wana bazangi lokote. Mais tellement que ça âge à puberté et mémie na mouvement. On ne peut pas aussi condamner les enfants bo sola na bana ba parents. Mambane lekina kishasa na lo ba mingi na ba parents kishasa na ebi ke botala anga. Bozwa temps ya sola na bana surtout biso bato boti bana basi fantsa mwana moi si pesa e conseil sola kala mwana tuna mama eza nini yebisanga oza problème ni yana amitié mususu bango babenga ngo amitié akoso c'est mon ami non abando tune na téléphone comment tu sens oyoka ndenge nini sozo ka moté en passe sala ko ndenge nini amitié na ya commission makasi jour ba okité ka leçon a douter te. Au quitte sa maman peut être bien qu'elle soit quittée. Et comme tu n'as ma belle. Naba ajoba na biso bazo ke kokoma nango il faut ka ko sola na mwana. Boso après 2 jours 3 jours bengi maman qu'est-ce qui se passe comment tu vas? Ndeni comment tu te sens? Je te vois pas bien au créer ka li solo po bo solo là. So solo na mwana te osola na nani biso ba parents so solo na mwana te osola na yoka ba camarade baye bayo video na tala video musu mwana moya mukiebo ya mwasi azo lakisa nini na téléphone azo bina azo lakisa téléphone a bini a tourner le keto la kisi amona ki on kande ba parents ba sala kato attaquer on a téléphone. Ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Et ça bien te ça m'a bien makasi. Tellement que na ebi bana ngote. Na ebi place ba vanda te. Na ebi bilongi na bango te. Alors je me suis dit que naebi ke batala anga na lobela bango ata par YouTube bazo conseil yo so ndenge bozaki so 5 so 6 wana ata moko ayoki amemela mamso message bosali mabe makasi. On a mususu tango batieli balobi ale bombo na ebiso nde azo bombo penza kana sika ko kitoko na munoko nanda ko bino bébé ba kotola pe je ne vais pas venir ça. Ça fait trop mal. Batine na sous vidéo mususu boye ba école ka ya ba ville kuna bana ngotango ba silisi ko sala 4 jours ba ke sala ba jena kata piscine na yebisi bino nde somo piscine ozaka mwa mukiao bazaki ata ba 50 ba oba dinda babim oya mata likola muninga oya denda likola muninga oya sala boye likola muninga na yebisi bino somo ya sakana te. Pourquoi toko ko maratina point ya ke en fait je sais pas aussi banango hein. Pour moi, atambola à peine à maman en fait. Moi, atambola yemoko, elle fait sa vie seule, il fait sa vie seule, mais il faut qu'à kosola na bango ko yebaka pour ça moi nana yo.
conseil kaka ebele, ça fait trop mal. On a vraiment la CPLité et ce qui est que moi on a pas notre temps en école wana. Je pense que porter plainte ça sera un peu difficile parce que na mboka na biso to vivre na relation. Mi beko ezali oui mais to vivre na relation. Pour attendre que funda ceux qui muto na na relation ko leka yo yeba ki ba côté na ba okaye. Mais pour moi je peux dire ceci. Ministère public et landela bana wana. Balandela bana wana. Bakanga bana wana. Ngana mona ba publier ba comédien mitakala bakanga bango. Ba musicien ba publier ba mitakala bakanga bango. Et combien de fois bana na baba mineur? Ce que ça m'a ramené ba vedette ba to ba noki ba ye. Mais l'école où ils ont ça qu'ils ont éducation, ils ont détruit la vie à bana. Et on a ministère public exact. Ministère public exact na ebisibino exact atandam. Pour la vidéo ceux qui on sait que 100 personnes bana, on sait que 1000 personnes bana, on sait que 5000 personnes, on sait que 10 000 personnes. Comme des mots publier quand mutakala ba kanga ya na kasho a futa amende na kasho na grande instance kuna a futa ba amende ba kangi musicien awa ba salie bisala sala ba futi ba amende ba musicien ba viola ba kanga ba kota ba prison bo combien de fois ba école ba na ba oke sa ba buzo ba na kata ba école. Pour ba école na yebi bana na bango nyonso. Ba ko punir bana wana te. Bana na ba ko za punition te. Parce que ceux basa ba 18 ans, ba 19 ans, basa déjà ba majeur. Basa ki conscient mambo ba banda sala. Ba ko kanga bango te. Ministère public il y a l'État congolaise et ça wapi pour na ba école au ba détruire ba vie à bana. Mutu muso azara éducation na ndako na bango yoka kate monsieur professeur alobi na école yoka. Mutu muso azara éducation na ndako na bango ayoka kate monsieur ki pasteur na alobi ayoki. Éducation ko raté na ndako mais l'église ozwa. L'école professeur en paix sa éducation. Éducation la vie auto na classe et ça tétine rabiso to keko saka mabete. Et ça répond au fongo la biso peut-être parents na katanda ko yoka mo ane soni. Kwa sa mo ane sokola kuna mala mwazo ka soni. Mama e bataka mo citron na sima kuna azo yoka soni. Ya mobali kataka bien pour lumbaka solote azo yoka soni. Mais l'école, c'est une éducation à la vie. On fait ceci, on fait cela, on calcule les dates comme ça, on fait ceci, les périodes, c'est ce comme ça. Et il y a kaboezon, sarakune, matsarakuna. Maintenant, vous expliquez ban en éducation. Il faut expliquer l'inconvénient nango. On ne peut pas condamner l'école, mais chaque fois, éducation qu'on raté dans une école aux oies. Éducation qu'on raté dans une église aux oies. Éducation qu'on raté dans un environnement aux oies. Bonsoir to kola saba parents. Kota la mwana ana o akanga isuki étoile wana te. Teko? Ça fait trop mal. Moi j'ai trop mal. Et j'étais vraiment épuisée en fait. Qui passe à 9 mois, qui me baloukinga. Na kokite.
En tout cas, ministre de l'éducation, papa, lequel a une solution pour la bana na biso ya 6e. Il faut pesa mibeko ya makasi pour la bana wana. Parce que makamba sale eza ko sambwisa mboka na biso Congo. Baza vraiment bana mabe o ba mériter punition. Ya ndaku te mais punition ya libanda ya mboka. Kasit po basala ki ba se filma ki asambusi mwana mwasi vedette wana. Na bona nga bakombo. Vedette wana salaka asambusi ba mama, bakingandi babimi. O kutu ye kutu kingandi, ye kutu de mutafunda ki alande lui suivi. Bona makambo suivi ezate. Ba viola mwana mo a pas 12 garçons pour un iPhone 12. To yokata réaction ta na l'état te. Mona ta na l'état réaction kaka yake bakanga ki bana na mike ba ki 12 filles azaki yemoko. To yokata réaction mon côté. To ka côté bo sala réaction te. Réaction na bino bima kana mambuka ya ba vedette ne ba réaction bima ka so ba vedette ba sali ka bona réaction bimi. Moi aussi longtemps génération ezo beba. Génération ezo beba. Pour ni na ba pays étranger, ceux qui ba violer moi la mo ya mukie, ba réaction ya l'état on ezaka makasi par rapport ya biso. Pourquoi? Pourquoi la réaction monsieur ya Talibanda, il faut zala maka ata na Brazzaville aka moi na classe ba violer. Na Brazza kaka. Moi la classe ba violer. Ah. Parce que la réaction la bino ya pas ba musicien, pas ba comédien et pas ba joueur. La réaction ya bongo kaka ne pas batana kaka. On est des parents, on a besoin de soutien à l'état congolais na biso. Par rapport à l'éducation ba na biso, l'éducation zo beba. Ngana yebi na tanga kala koko na nga dona baka papa leki na ngai abanda ko yoka te. Papa na ye akenda ko tika ye na prison ba pesa ye éducation na kati ya prison. Comme azaki procureur numéro 1 ville de Kinshasa ba kenda ko tika moi na prison. Talas ko procureur akenda ko tika moi na prison yoka kutu somo te pour moi na za éduquer. Basimbela ka massa cité mais ba édikaka e kaka et puis azalaki édiqué. Bouteille biso makambo ko s'il te plaît. Botano vidéo ya bano yo o ba dinda na piscine ba bima bimana. Bula ngoma moto fa 3 tshela biso ngona. Awande suka masolo e Awande suka masolo e boy bisanga siko na bi avion moyen to chezate po esalami pena lokwa film a porno na ngona téléphone comment ngaka na otindelo mais comme pe ba bana lokwa ngana mama na otindela mutute en fait na ngonde na téléphone botana bana na neti réaction ya kibo silisi examen zonga na ona ndaku na bino va te reposer lala pongi yebsa nzambe na zwa
yo sisi diplôme de tobia ya dans sisi classe sili pona ngalelo boso bokatani neti ngapo na nga na école wana ministre enseignement ministre éducation na école wana papa ba école wana so bokata bango balekati bokata bango balekati pour ce qui est colonné l'équipe mbasi mabana école wana ba osa suma be bokata bango nyonso ba échouer comme ça eko éduqué ba ba ya 2022 moyen ba okesa buzoba ezalate alors ba sala bongo ba sali buzoba na fin de l'année ba zu ba sali buzoba suka ba résultat bimi OK yango ba sala mama ningwana. Mais cette fois-ci, bokata bango na bo pinir bango ba zoate école ne betata 5 ans et néant kaka. Et puis ba sa mambo na ba caché à école na nzoto na bango. Est-ce que ça a un sens? To bendaka bana biso ya basi matoyi. Nazoloba chaque fois moi na mobile a sambwa kate to benda kabana na biso ya basi matoi litoi kabwe ko benda mikolo nyonso ka mikonyoso en tout cas ça fait trop mal mais je pense que naza pena na mambo mingi yo lobate lelo parce que naza vraiment bien té par rapport à ma vidéo oyo ya so obota foyo kapasi bato babota tenda oyo kapasi ta ba sala bango mais biso to bota ya to ebi passe à 9 mois comme na ebi passe à 9 mois na koki ko supporter makambote na ebi binote mais je pense que bolandanga bana nanga bo yokaka comment avant en fait un mois et banque saka otala bomu ndai mona mwana nzambe nanga beaucoup mloko ba camarade un mois et banque saka mais on a choisi tellement que ça maman yom to bota qu'il faut s'imposer kaka pour ça s'imposer te atengami soko s'imposer azongi na nzela to tika kolanda makambo ya novelas to tika kolanda makambo na poto balengela kabana bango ba mesana bongo na bekona ba ndenge ba violer bala bongo kuna libanda mboka ba parents ba ozwa mbongo parce que ba dédommager ba parents ba dédommager bana wana mwana wana ba violer ba sali mabebu mais biso c'est trop difficile soko ke tomber na ba parents baza bana ba ministre bana banani na biso sambo ba collection ka bwe pia eleki lokwa likambo lekakite mais via moi no baby moi no atika na ba moral atika moral ne baby toute sa vie. Toka ba témoignage abatu ba pesaka tinga ba violenga na ashboye yango bebisa moral nga la linga mibali te yango mabundana mibali tozo yoka ba témoignage awa na masolo souci nangeza lokola moboti en tout cas ministre de l'éducation na ministre enseignement il faut bosser quelque chose. Ba école wana eza ba école ya 4 à 5 ans bazwakate ba betaka neya comme ça sur la perdre mbongo ba na 6e à la prochaine fois ba rosa musala malamu biso ba parents to wana pasi to eki motema pasi c'est na bote ki te enfant no kimia na coin na otala eleka mais tellement que na boti na za parents yango na côté les ba parents pe mususu to fungula misu bana bazo beba biso makasi pourquoi chaque année il faut que ba réaction à ma bena ba école à makasi bongo pourquoi bango ba otonga ba école na bango bana biso fo waza ba sacrifice na bango pona nini tu payes ton argent aux autant que ça moi na zotanga kuna chaque année tu payes ton argent tu donnes ton argent et là nous sommes senga bazopia mais la fin de l'année moi on a bimi victime à école pona nini en tout cas merci beaucoup à tout le monde
abon attendre sali. Merci beaucoup à tout le monde na sur Bolanda et Bisso. Je pense que tu as kato sur la moi mouké parce que ils ont ça la passe. Toboti. Toboti. Ce toboti te au capacité ya. Maintenant que toi na bana ngo tozo capacité ata oboti te ozana baleki ya bana basi ya bana mibali, ça fait trop mal. Trop mal. Ba réseaux sociaux ezo boma bana biso makasi. Ba parents to se tenir ka makasi na éducation pour na bana biso. To se tenir makasi pour na ko conduire bana biso na malamu mais na mabete. Bonjour à tous les abeilles. Vous likez vidéo, vous commentez et vous savez vraiment bien ma casse. Tu as qui mimi to sola ka pour na mambozo le kana mokili. To ya kaka pour na ko finga te. Salaki, amatisaki akitaki mtaza vie privée na. To ya ka moto solo li mambo eza normal. Des fois la biso so to lobi makambo eza normal bokota la te mais so ina ya mada tomboke, ya mada bokoti mbango e ba ya mada tomboke lini. Bana mon so 4 filles, so 3 filles et baby, c'est trop. Moi ça zelo ko sakanela te, moi ça zelo ko eza plus cher na mokili. Abonnez-vous encore massivement à Karinya Mado TV. Vous abonnez vraiment makasi et vous continuez toujours à liker ma vidéo na biso to lingara bino pe lingara biso et vous continuez à faire bino musala. Merci beaucoup na batnos bolanda ki émission na biso ya lelo. Merci beaucoup na batnos oboyo ki biso. Merci beaucoup na batunions obo participer lelo na mukola lelo na biso. To pesi bino ba mbote ebele. Merci beaucoup et merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3. Il était là présent. Donc, merci beaucoup à toi et Salam Alamou. Merci beaucoup à Karsi Dissou. Et merci beaucoup à Alvin Tumba. Merci à vous tous. Nous, on vous aime beaucoup. Je vous dis bisous. Bye. Te goûtez une émission.